Jacob azalaki béni parce que azalaki pembeni ya mama na ye. Donc, nous avons encouragé la maman. Tellement de courir derrière le temps. Nous avons la maman Kimbangu Awa, nous avons la maman Yakimo Congo. Nous avons courir derrière le temps pour ça. La maman Bosilika. Et puis la Pézana. Parce que Congo, c'est la maman de Congo, Congo, Nancy n'a vu ça limité. Nous avons fort. Parce que ce que ça finit de recréer force. Et puis force, ne peut permettre à Bissot de se développer, de apporter la œuvre et développement. En tout cas, au nom, il y a l'association Congo Bomoko, au nom de la président national. Je tiens d'abord à remercier monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamou, ici représenté. Je remercie la municipalité de Kalamou, représentée par les coordonnateurs ainsi que les chefs de riz. Nous avons remercié l'association Oyo et la Boko et les autres pour accompagner Bisso. Nous avons remercié la fondation Oyo et la Boko et les autres pour accompagner Bisso. Et surtout, Bino la maman, la personne Bino Longonia. Charge Oyo biso nyonso awa tozo partager yango mais l'équipe Oyo eza na biso awa na pesi vraiment merci le comité directeur ya Asbel Congo Bomoko na pesi merci na ba protocole na pesi merci na sécurité na pesi merci en tout cas avec en fait na pesi merci na équipe na nyonso et je ne pouvais pas aussi quitter ça pour te dire merci à ma femme.
moi oyo ya ba maman na biso. Il faut noter qu'à travers ces thèmes, les Nations Unies reconnaissent et célèbrent la contribution des femmes et des filles qui font la promotion de l'avancée des technologies transformatrices et l'éducation numérique. Je considère qu'en ce sens, grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dont vous faites preuve de l'appropriation des initiatives pour résoudre les problèmes communs et surtout de l'autonomisation de la femme. Dans l'intérêt de rendre plus active et sortir de la pauvreté qui gangrène son environnement, mesdames, messieurs, puis-je tout d'abord, monsieur le président national des Congo Boboko Aspel, me joindre aux participants, vous féliciter. S'il vous plaît les mamans, est-ce que tu as envie qu'on fasse un milolo pour nous féliciter? Président Nabiso, président national, il y a Congo Boboko, te féliciter tout en acclamant. Enfin d'accompagner celle-ci dans son autonomisation ainsi que révèle pour une activité génératrice de revenus. À l'heure où la planète tout entière s'évertit à l'émancipation de la femme et à la promotion du genre, Congo Bomoko, notre Congo Bomoko Aspel, nous fait remarquer que c'est dans l'unité que nous allons développer. Ce qui signifierait que celles on peut aller ensemble et celles on peut aller ensemble. Je m'en vais vite rejoindre un adage qui dit mon sabi mon corps et son collaba. Merci. Le moment est donc dévolu qu'avec vous et grâce à votre adhésion à la vision Congo Bomoko Aspel, de coopération agissant à l'effet de poser des actes concrets à travers un plaidoyer dynamique pour rendre effrayant un partenariat de grande envergure en vue de préserver et mieux gérer vos ressources financières. Je rappelle l'aspect Congo Bomoko destiné à l'accompagnement, la formation, l'assainissement et surtout à l'autonomisation de la femme, socle du développement durable. Que vive la solidarité entre membres adhérents, que vive le partenariat à venir, que vive Congo Bomoko. Bamama
bakosala oyo ezali essentiel mpona mosusu baoyo bakozala na posa certainement pour la première fois bakomi na kati na esika bakoya na oyo ezali adresse na biso ezali mosika te toyambaka moto nyonso mpona baexplication malamu mpona baoyo bakozala na posa korejoindre biso na kati ya masuwa oyo. Alors biso tozali aspect kombo nango Congo Bomoko. Tozali na biso société te, entreprise te. Oh, il faut tosala commerce, il faut tozwa ba bénéfice. Tozali lisanga ya ba jeune, ba mama, ba papa, oyo basanganaki, batiaki makanisi na bango, bien entendu pas makanisi oyo epesamaki epai leader na biso na kombo ya maître Jacob Mbangi, qui est quelqu'un de spécial, certainement à vos homologues à Oboyokae, abimisaki likanisi wana po ete na Congo na biso, particulièrement na Kalamu, oyo ezali fief esika ye akoleli, esika oyo avandisi makanisi na ye, tomeka kosangana, totya makanisi na biso, po totya baide oyo ekoki kopermettre na biso to développer un certain nombre de secteurs na kati ya mboka na biso. Alors na Congo na biso d'abord c'est unir les Congolais pour le développement ya mboka na biso. Mais pour to unir ba Congolais peut développer mboka na biso, tozali na un certain nombre ya oyo babengaka na lopoto ba objectif oyo topursivaka. Topursivaka ba objectif na plusieurs domaines. Aux occasions kuta na biso na bureau pour na koyeba en profondeur tolitaka contre l'injustice sociale tolitaka encadrement en fait il y a la jeunesse au tobeni ba jeune des œuvres ou bien ba jeune ko ba vivaka na oisiveté mais tolitaka lisusu bien to mettre en place politique oyo ekonsistaka ya entraide entre les membres et l'association na biso. Toyebaka lisusu na domaine ya assainissement, c'est-à-dire kokombola babalabala na biso, kokire baterase na biso parce que bozali koyeba ete avec bamakambo ya mbula ba inondation ezosalama de part et d'autre na bakomi na biso mpe na babei na biso. Na yango na makanisi ya Congo Bomoko tokanisaki ete ifale mpe totya mayele na biso na point wana po toluka nini toki kosala ne serait-ce que na bamoyen na biso ya lite po tolite tant soit pe na makambo oyo ekomplikaka biso en terme ya inondation. Na encadrement ya bajeune tozali na badifférentes formations topesaka na cadre ya association. En fait l'association c'est nde epesaka te mais tozali na bapartenaire oyo bayaka na appui, c'est-à-dire apprendre à nos jeunes filles oyo tobengi ba esthétique bakoupe couture pour la jeune garçon, Makamotali qui chauffait, formation en informatique, il y a une association Oyo Tobotami de Loté, Tobotami de Pikala. C'est depuis 2019, le 17 septembre, il y a une association Oyo et Botamaki. Ebele bato bazali bayebi makambo Congo Bomoko esali. Tozali pe ko continuer kaka kosala mosala na biso. Na yango wana par la magie ou je ne sais pas l'intelligence, il y a maître Jacob Mbandi avait estimé que dans mon colo ya lelo il fallait abenga ebele ya ba mama na bande komosusu baya ba meka ko comprendre ne serait-ce que na minute moke po ezali vision ya Congo Bomoko. Na lobi nyonso te pe na koloba nyonso te awa mais na ngongo epesamela kingai nakanisi ke non na kosuka wana. Pour le reste à venir, Oyo Ezoko recevoir en fait à domicile Nabiso ou bien adresse Nabiso, Tozali na veni ikelemba numéro AD, na immeuble Oyo Ezali na Access Bank, Tozali wana likolo, soki boye, tokoyamba bino parce que ba porte ezaka ouverte, toyamba moto nyosu, du lundi à vendredi, pourquoi pas les samedis, soki urgence ezali. Dès que vous wana pona obino ba bobino o na bokoma te soki bokomi wana botunika ka bureau ya Congo Bomoko ba ko diriger bino tokozala wana tokomeka koyamba bino pona kosola ngo en profondeur. Voilà de manière générale pour biso tozali lokola ngomba ezali moke na oki ko empiéter te na ba minute ya bato mosusu je
na Congo Congo tozala moto moto. Biso tozala machine. Bon, biso Congo Congo tozala bana ba moto moto te. La répression ne suffit pas. Vous réprimez ces gens-là, ils partent en prison, demain ils reviennent encore des pouvoirs. Pourquoi pas chercher à encadrer ces enfants-là, chercher à les occuper. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de l'ASPEL, nous formons ces gens-là, nous les encadrons et après nous les accompagnons pour finalement éviter tant soit peu ces phénomènes. Parce que nous ne pouvons pas, rassurez-vous madame, nous ne pouvons pas finir ces phénomènes-là d'un coup. Mais avec les paix que nous avons dans le cadre de l'ASPEL, nous accompagnons. Et je pense que si aujourd'hui le gouvernement arrivait à nous mettre un peu du poids, comme on dit. Merci beaucoup, messieurs journalistes, pour la question. Biso na cadre ya ASPEL nous avons accompagné les jeunes filles, les jeunes garçons, nous avons accompagné les mamans. Accompagnement on a des parce que na ba maman toza ba maman o basala le côté toza na ba maman oyo debuyaka toza pe na ba maman oyo ba ko ba benga ba femme ménagère. Alors biso na cadre ya association Congo Bomoko toza accompagner ba maman wana na ba moyen nyonso wana toza mettre en place ba formation, par exemple la formation à couper couture, toza mettre en place ba formation à deux écoles. Pourquoi pas moi c'est pas que parce que biso toza na différence ya moi sur bien mbal parce que nous prenons tous l'égalité. Voilà pourquoi na cadre ya Congo Bomoko ba maman o bazara ba maman mungo on les accompagne, ba maman plutôt ba femme ménagère toza accompagner bango et toza accompagner toute catégorie ya bango parce que nous sommes une association et avec des contributions ce qui est le gouvernement parce que la charge de l'association c'est un biso dans la vision individu toza personnalité politique toza individu ce qui est le gouvernement on dit makambo tozo sala ba organismes internationaux ba moi makambo tozo permettre à faire développer les choses. Je dis grand merci à son excellence M. Charles Mouria qui a porté son choix sur moi. Et en plus, grand merci au président national des Congo Bomoko qui, son avenant dans cette histoire, il milite sur l'assainissement. Et nous, notre pilier, c'est l'assainissement. Le gouverneur de la ville, le chef de l'État, est en train de taper la main sur la table pour lutter contre les sales yango tozosenga bapapa bamama ya Congo Bomoko tosimba na lobo